solo batata ba mama bandeko. Moto na moto abenda na poto za ko célébrer 311e ya mama Kimpavita o batumbaki na Mbanza Congo epa ya bampelo epa père de Luka na père de Galo. Poete mama Kimpavita akolakisa bonzambe ya solo nde bamindele tangu batumbiye le DJE nde bazwaki ye poussière wana toyebesika bakendaki nango te nde bazwi bangunza nyonso bazalaki nzinga na bango bamemi bango koteka bango na Haïti na Brésil pe na mikili ya kuna na likolo na Amérique kuna esika bakoko na biso bazalaki me bamindele pa na bango balobi ete basali eloko moko congrégation moko ya munene balobi yango Saint Antoine yango mama Kimpavita amonanaki na ye eza makambo ya lukuta nde ba noir bakokota wana po ete babando célébrer mama Kimpavita yango etikala na ba Brésil na ba Haïti tout compte kuna nyonso batata ba mama bamindele baza batalokuta mama Kimpavita lelo bakoma kolela bakoma konyokwama bakoma kolela mama Kimpavita kote wana nyonso kosambela ye po azalaki oyo tata Nzambe atindelaki biso lelo tokolobela mbumba kiyeye mbumba mintsangu mingi ye abotami na 1891 na Kikenge na Luozi tata na ye papa Kieya pe mama Basukisa c'est-à-dire ye na 1900 nde akendaki na Congo Brazzaville akendaki pe kosala o esengelaki nde na butu akolota ndoto Fumukimbangu aza kotikela ye pouvoir Fumukimbangu ndenga tikelaki ye pouvoir nde ekosala ete akozwa susu makamu susu epa Matai Mwanda azwi pouvoir epa ya Matai Mwanda tango akobima tikeli ye pouvoir yepe akobimisa bangunza mususu lokola ba papa major baba Chaka babu Sombolo ye mutu abimisaki bango alakseki bango kingunza mais ava bimisa bango Fumukimbangu tanga kangami Matai Mwanda adindi na kati ya mai nde ye akozwa relève nde abandi kosala miracle nde na chela akotelemisa nzete ya munene oya limba ekweyaki bakataki atelemission na kombo ya tata Nzambi Mpungutuleni mbuto mbumba azalaki soldat akendaki pe bitumba azalaki na nguya asalaki makamu si ndenge na ndenge kingunza yango etikalaki epanzanaki o ba Mfumukimbangu ba mama Kimpavita ba Matai Mwanda pe ya bangunza ya ndenge na ndenge basalaki nango kingunza ezali kobikula koniakisa ndengi tomonaka na bampeve ya longo ndengi tomonaka ba misuba bapepulaka batu pona kokimisa milimo mabe biso te muto bandi yango ebandaki utakala biso to ekokutango kaka na terrain tokoki kobakisa implice na kingunza te parce que biso to ekokuta o bazalaki plus puissant koleka biso ba misusu bolingi koya kobebisa kingunza oyo bangunza na biso batikaki biso to yekoli epa ya Bantsangu Mpamba bambuta Machaka bakiyumbu Joel nde balakisi biso makambo wana lolenge bango bazalaki na Bamfumukimbangu bango batata na bango Bamfumukimbangu biso batata na biso bango wana na tangi bongo yo ngunza tata na yo na nani kingunza ezali te kaka o babimisi yo ngunza obikulaka te oniakisaka te osalaka eloko moko te kingunza eza nde miracle ndengi babengaki mama Kimpavita ndoki magicien nganga ndengi biso pe to porter bakombo wana loba na yo me osalaka rien mayangi ingeta loba na yo batu bakolanda yo parce que ezala maître Jésus babengaki nani magicien Kimbangu babengaki nani azui magicien azui kisi na mpumbu papa nzuzi babengi nani magicien parce que ça pouvoir ya kingunza batata nanga balaksi bango bongo yango na yekolaki na batata nanga yango nga pe nazakola kolakisa yango botala ndenge nini na kati ya kingunza ndengi basalaka babikisaka batu na koniakisa na kopepula botala ndenge nini esalamaka
nako bikula ndenge esalamaka na kingunza biso na KTV ezabo soki oye tokotinda yo te elembono kaka mutu ekotuntukisa yo to comprendre ke oyo azali mutu aza na bilembo po tobengo sikoyo ngunza il faut tokoto banzamba ngai papa nzuzi na chayo loboko ndenge nga pe bachelaka nga loboko bapesi nga basekret yango pe naza kosala ndenge bakulutu na nga basalaki bola
solo batata ba mama bandeko bana Congo tokuza ko célébrer fête ya mama Kimpavita o batumbaki na mbanza Congo. Boya ko vivre kingunza na baskilo pe maya bangunze kozanga te bokozwango pona kolakisa kingunza oyo esambelaki mama Kimpavita mfumu Kimbangu oyo mama mafuta lobelaka bakoya pe na bangunza na biso. Ya solo batata ba mama toza kosenga mpeve ya Congo. Mokolo yango bino banso boya to célébrer fête ya mama Kimpavita kozala dimanche le 2 juillet na ngonga ya 9h30 na bakilongo na biso. Soko lingozo biso yaka na komi na Bumbu na Avenue Mayulu 84. Olandi biso na Lutendele na quartier Nyombi Avenue Maseta numéro 10. Olandi biso na Kanluka na quartier 1 na Avenue Musamba numéro 5. Olandi biso lisusu na komi na Kalam na quartier Kimbangu na Avenue Ngirigi numéro 11. Olandi biso lisusu na Njil na quartier 11 Avenue Mbuku 1 numéro 8. Olandi biso lisusu na Kisenzu na Avenue de la Paix numéro 84. Olandi biso su na Limete na quartier Mombele Avenue Kimangunu numéro 53. Olandi biso susu na Makala na Avenue Kodia numéro 68. Pe olandi biso susu na Selembao na quartier Kitokimosi Avenue Kikimbi numéro 36 okita na Red Depot. Olandi biso lisusu na Mongafula na Mitendi Avenue Matata numéro 11. Pe olandi biso na Congo Central na Mbanza Ngungu Avenue Bangala numéro 25. Paul olandi biso na Kisantu Avenue Bambata numéro 31. Toko sangana na 9h30 boya koya kola Kingunza mama Kimpavita tumbamaki nguya na bino esala pe bokasi na bino monana bokende na Angola bokende na Congo Kinshasa Congo Brazzaville pe Afrique mobimba.